Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a RO, vraiment, vous allez kolanda biso, hein, balobi famille bota toujours. Balobi leçon morale et de la biso, leçon morale. Leçon morale la banda qu'on a biso partout nous sommes. Vraiment, balobi tout l'anda film la biso, leçon morale. Wana na kata chaîne la biso, Belle Vie TV, hein, babi Belle Vie TV de Makambo. Maman Zoko m'a toujours. Balobi Koti pour la première fois, vraiment, si vous êtes famille Libota, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner ici sur notre chaîne, notre famille Libota News TV. Balobi Makambundeza Awa, analyse bien. Biso tozana pour le kolobaka ka vérité, rien que la vérité. Tozala pour nous fonder makambu, mais tu as koloba makambo yo, otomoni, tope oezolobama. Jamais tu as na makambo oeza. To yebi ata mutuna makolote to yeka to fonder histoire to anata wana te parce que nous ici c'est la vérité que la vérité. Alors si vous êtes vraiment nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications. En tout cas beaucoup zala toujours beaucoup recevoir biloko kitoko na kati ya chaîne ya famille Libota News TV. Et puis balobi wana topesi ye moko mama Belle Vie mbote bisika pazwami Poutine de l'écriture, hein, Poutine a commis sous balobi leçon morale et kokende pa anani balikolanga. En tout cas nous allons découvrir leçon morale, tout le monde tozali ko découvrir en déjà 6e partie. En tout cas, bandekolanga, tozala pour na kokota, nga vraiment nazalaka toujours chaque jour. J'espère que c'est beau que peut-être pour moi ba commentaire, beaucoup moins la commentaire nanga jamais ezanga. Jamais bandekolanga, là tozaka toujours présent na kata Belle Vie TV. Babi film comme sous elengi. Donc nous avons bêta muki avant de côté la sujet on a éliminé les lots vraiment bon moni en bétri nanga on a commis des commentaires ya mutu. Naba qui cette fois-ci va nous développer comme les lieux comme kaka nos commentaires on laisse ma toi puis na live s'il vous plaît la famille. Alors des pesamaki par rapport ya oyo on t'a bandé copier sa émission ou bandé koloba et puis commentaire et yaki. Alors bandé kolanga toza on a pour la découvrir toza on a pour la solo là pour la ça ba analyse ka na lo ba na bino to ça ka ba analyse moko intelligent biso vraiment tu as ça ba analyse des intelligent. Tu as quand même pour nous créer ceux qui baissent, ceux qui disent nous ne sommes pas là pour ça parce que notre maman n'est pas dans le baise, notre maman a zakana babouzo baté donc bisope bana toza contre ya kolanda mama Belle Vie na alignement na ye donc tolanda kaye na lobana binonga ceux qui eloko kolobeza en tout cas na yakate. J'espère que bon mona kinga lobi na chaque vidéo moi je suis comme ça hein. Donc vraiment la moni na actualité moko vraiment et tout singa to na ko c'est la moi la livre na moni en tout cas na chat so bon na na yé c'est que na sentir que non il faut na lobela likambo na yeli donc c'est un peu ça. Alors bozala wana bon likez vidéo s'il vous plaît et que ça la biso bien ko like na bino de bo like kaka et ça la biso be ba commentaire na bino en tout cas to mona kango vraiment to tangaka to zakata on tala ba commentaire na bino bande kolanga à travers ba commentaire na bino to zo ko améliorer pe to zo luka to za kaka ensemble parce que ba lobi muto andima ka remarque te en tout cas ezama be donc zakala pour la ko remarque ko ndima ba remarque donc bo sala biso ba remarque bo moni mingi na lobaka ceux qui vraiment ezaya be bo benga ka biso na ba téléphone et ko sala biso bien parce que numéro de téléphone et ezala kawana affiché ceux qui bo bengi en tout cas et ko sala bien bande kolanga donc nous sommes là dans les bons quand on dit dans des ko ba film la biso balobi to Davina moi c'est libala azobi manaye na mobali mususu a uti poto bande kolanga. Alors mobile n'est venu à habiter la famille histoire est vraiment très compliquée quand est au lobaka avant la potinali som ninga longola no ya yo parce que vini tant azo kenenda ku ya papa Patrick tant azo ba dire azo baté et le konyi ezo s'est passé na moi si na ye ozo mona ye mona d'abord ayebi ata ko surveiller moi si na to moi si ko takenda musala te mais azo sala makamba mabe mais azo kenenda ko ba tout pour na ko tcha koloba makambu moko be o yemo kuna ndaku ne azo na maîtrise na ngote azo ebate mutu na makolote bandiko nanga. Alors papa Patrick pe azo alandi vini pona koloba na mwasi na daily en tout cas bandiko nanga film moko kitoko toko tato na ba leso moko o eza kitoko Davina nde bazo kende na décor en tout cas
coûte que coûte décor les gens disent c'est secret tu es décor d'akenda nango balobi et un des sommes ils a somme devina comprendre que décor à ça comprendre et qu'il y a la femme mariée donc décor à ça capable il y a aucun peu que le vini bande ko film en tout cas et ça film moi qui toko tato consto to consommer film massivement vraiment et ça film bien quand de tolobaka chez Bellevue TV ba film vraiment et ça éducatif azo pesa biso ba film qui toko azo sala so musala qui toko o ezo pousse ezo sala qui to pousse na toujours bien la belle vie parce que musala vraiment et ça qui toko bande kolanga nzambe a compter toujours ko pambola belle vie a compter ko pambola parce que musala azo sala et ça tellement makasi et aussi nga vraiment ba maîtrise ebelé et aussi nga pe soutien na biso na kota la katante zo tala ba vie zo kota en tout cas et ko sala bien pour biso to somba ba vite biso pena monde ko somba ba vite za wana te to linga ka mérite parce que be vie mo nda za bon alinga muta mérite musala na ye dans alors 15 jours be vie ko ndima ke ba to sanisa mbongo ba somba ba vie jamais ye soki ba vie na ye ke tshako bele la famille bota to kota to focus total to focus parce que tango bato bazotala oh YouTube ayebi mbongo pezo kota mais soko sombi aya ezaka ka matalana bato ba moni ko zana ba vie ebele mais en réalité tu ne gagnes rien aux a toujours pauvre mais entre temps bozolo ba kazala mbongo ezate ya rien yango to tika ko envier eza ndamo pe na film na biso leçon morale parce que na minute au papa Patrick azo ko envier couple ya Vini azo ko envier yango mais ayebité après pour Vini déjà moi ce n'est talé lo kazo sala donc pour vous dire que eza na batu mususu asalaka azosa makama be kutu mwasi moko abimaka te aza na ndako azosa mabe koleka pe mutu abimaka mwasi moko abimaka mwasi moko asalaka boye donc baleson oh vraiment en tout cas merci beaucoup à toi Bellevue Kandila patron na écriture kitoko ozokomela biso en tout cas balobi epai na yo erataka te toujours Bellevue TV toujours vraiment tokota toboni pe linda vraiment mais bien Davina alors Davina pe abombeli makambo azosala alors bande kolanga balobi o ba camarade soko bali kozana camarade abala te eza mabe ya toko découvrir on a quatre films là tout ce qui linda pe aza camarade mabe to pe aza camarade malamu donc ezana ka ça dépend moi je peux dire que c'est ça dépend tu peux avoir des camarades au abala ne pété mais azo ko produire ba conseil moko eza très bien hein par rapport au père camarade me super bobala la bilomi balé mais oh yazo vivre na katanda kulaye à transmettre on peut pas la yo au moins à transmettre on peut pas la yo monsieur ko da pays na ndako ne kimi za la ngote na mobile aye pe ba zipe kimi na wana teke aye pas transmettre yo na ndako no bozaka la bino kimi na mobile na yo mais ametu ko tali so ba mabe mi bali ko za la confiance te moi pe o komi pe ko sala les tout le monde na couple est Vini tout le monde peut na couple à papa Patrick parce que aye ko influencer mais baza ba on marié baza ba camarade o baza ba marié bon mi balé donc baza hôtel ce sont ba biloko mo o eza caché o biso to tchaka vraiment kate to tchaka na mutu na biso ke mutu soka ba il faut za na camarade a bala mais to yeba pété parmi ba camarade ba bala pe wana eza pe la mutu musu pa ko influencer pe mundinga na ba be musu pa bala na pété mais après ce peut ba conseil à malam donc union soit eza ba biloko mo il faut vendre dans la carte tabiso en tout cas merci beaucoup à toi Bellevue Kandila patron n'invitez bien sur beaucoup de la film là surtout que côté là tout que consommer film moi qui toko c'est du lourd et tout ça la théâtre tout ça la cinéma donc tant aux autres la film yo moko sentir que awa non quelque chose et ça ka ba matala na te ça ka ba lo yengete mais ça ka pour na kotalisa biso makambo ezoleka ba makambo eza profond o bato bachaka kate o beva talisa biso to zo mayele na vie te bandeni ya ko vivre voilà pour chez Bellevue inspiration ezali mais bien c'est comme tout elle inspiration ezali sous te makambo so ba comme osala o ezala ezo ko make sense te quoi et make sense te mais chez nous vraiment inspiration eza toujours voilà la famille en tout cas sans plus tarder on a tout ko côté to beti sur la film na biso ce ko to koti na sujet na biso mozindo sujet na biso o to eli lelo mozindo ya commentaire o la chelibino wana et ça par rapport ba parler na de Bellevue Kandila patrona ba parler na Xil Péchant et puis na Cherika j'espère que nous sommes na minute sur internet li solo il y a poison o ezo régner
et puis poison en haut et ça en poison thé et ça en le coûter c'est juste maladie aux hommes là que batu ba on ba ko c'est l'émission bango moko soit disait ba communicateur ya si la uka ba ko c'est l'émission mais kaka ba communicateur mususu pe ba moko ba ko dénoncer que c'est ça faux pour vous dire que ba batu moko on nga la benga ka bango ba malfaiteur batu moko ba s'arrangeaka. Et puis, il y a un groupe. Donc, groupe, il va créer le roman, le groupe, il va créer groupe, il va créer en fait. Donc, il va créer la matière, il va vendre la billet, créer matière sur un tel, sur comédien tel. Va créer PBs na bango. Donc, va vivre à bon. Alors, chez nous, il y a la différence. Nous, on ne peut jamais faire ça. Tous en pour qu'on matisse à comédien na biso. Tous en pour ça, comédien, c'est pas qu'il y a des liboso. Au tokoki, qu'on le bela moi. Les soldats comédiens sont des bases qui évoluent. Qu'on bête ma soeur dans le bon. Et non toujours tout ça là toujours on a pour le combat ma bébé comédien la biso qui va salibe bazon qui sibe koluka kokota na vie privée ma pote qui est dans wap. Na place que to pousser bango la musala to bête les soldats musala na bango. Osomona. Donc ba tout moko ba message déjà na vie wala la famille. Alors ba yé li susu pour le créer le ko ba créer il y a poison. Si ko poison on va créer. On les souka na bango moko ya. Et ceux qui n'ont pas mon côté, baluki kaka timba côté sa belle vie dans l'air qu'on bali kambo souka au mola ba ko luka ba impliqué belle vie la kacha makambo ba impliqué ici péché dans la makambo ba dekolanga. Je vous avais dit to komi na lisolo ngo pene to komi kaka ndi na l'air qu'on ba alors ba lobi sherika aza juste donc ba tindike ko tindika aza le quoi éclaireur parce que Sherika azaki na ba écrit là j'espère que momoni hein ça vraiment bongo Sherika azalaki na ye abale azalaki très bien na peshanga alors Sherika akabona na peshanga déjà ba koma na silauka les autres to moni comme kolobela pe Belleville donc c'est que entre Belleville na ici peshanga ba solara très bien donc Belleville na ici peshanga ba sololi ale ba beti di solona ki ba tila si la poison. Allez, ici péchanga et bah tiens on se connaît la Sherika le quoi Sherika a comme proche naie Sherika ndi apé ça en fait la famille bande kolanga pourquoi beaucoup ça monter mama beti na niveau beaucoup ça monter mama beti na niveau ma comme tout tom subo salaka n'habité parce que émission o ezaki émission moko mamu ndi bakataka alobi bien que si la ou quand azan ayebi belle vie très bien si la ou kapende azan là ayebi Sherika très bien. Donc ayebi bango très bien, ayebi de quoi ils sont capables. Tango maman déjà prononcé bongo que si la ou ayebi Belleville ayebi Sherika donc ils savent de quoi ils sont capables. Et ngolo banine, c'est par là que commentaire o eya ki bande kolangai. Tout ça analyse quand on est dans le balabino analyse tout ça la kaisa ya batamaeli. Tant il y a le bibongo alors commentaire peut eyé. Donc ngolo baké lokola un silo kazaka la Sherika donc ayebi na epeke c'est possible hein et là on les canal ya Sherika donc il poison les canal ya Sherika que les canal de bachi mais entre ta yemo ko pa zolo baké ezala ngo bongo te ezaka ka maladie ozomona donc pour vous dire que baza batu boko boy oh moko makamba yaka koloba ba miye bakate tu vois ton on live on vit 1 heure du temps makamsu ozolo bakaka la même live voilà ozolo ba makamsu yo moko pe ozolongola yango côté mususu olobi mabaka ya Sherika ngo côté mususu o matisi Sherika qui a très bien éduqué côté mususu olobi pe ki ba famille mais on sentit que mutu mo boy makambe belé na mutu makamba ko sande za la rabona lo balabino au moins ni la vérité. Vérité reste que la vérité. Mouto sera la vérité dans mon collègue yaya. Ata ba même pas 100 personnes. Ako bimisaka o eza vérité wana. Ako tatonete. Mais mouto eza likambo a fonda ki tellement quand on a maîtrise dans ngote yango mola ka moutou alobi a alobi be yango mola ba tebele ba kanga mala tribunal. C'est vrai mais sous pèse avec émotion mais la plupart bakaraba po ozo maîtriser le kozo lo baté tant sous avocat nem tapé chabi par rapport à dossier na yo samba boy do ba pesio ko pesa et outi kati na yote mais so li kambo vraiment c'est li kambo yo moko sali ozo reconnaître le kolo keza boyaya ata bakangio misu ata bakangio mato ata basalo de okolo bala mundo kolo ko tato la kaka oyo yo oyebi et puis ata ba chelo 100 personnes ba ki mutu musu aye okobano lo bakaka liloba moko la po eza vérité. Pour esa vérité mais likambo ko kosa ya okobalu parce que eza ko kosa
Alors, je voulais dire quoi par là? Donc, il est là, donc, si Belleville n'a pas comme Oyo, ok, Belleville a dit non, mais là, tout le monde a kakaba, on va bien ça poison. Parce que tant que ça, là, ma kamba boye. Tant que ça, mais une cola, c'est vraiment ni. Bon, si quand on a Belleville, on a qui ko Belleville, qu'on a si là, ou quand on a une boule à bakuta la té. Tant que on a mon pépé, to yebité. Si ko loba kaka, oh, chéri, kazoya ko lobe la ba filmé. Il y a un monté ma quête Vandabino pour vous dire que oh, Belleville, attends, on a dit, est-ce que vous avez vendre la Belleville? Bino bato vous avez vendre la Belleville, ne boza wana, bo yebi qui est Belleville, bo yebi. Mais bo ça là en décembre, mais bo yebi. Ce qu'on a bateau ba vendre dans la Belleville, bo ça là moi fort, on a beau approcher, mais fait la connaissance, ne bo qui n'a ko tout moi ndinga ndinga là, attends la carte, c'est pas ça vendre. Bon mais quand on retourne histoire à Belleville, bo yeba qui est Belleville. Elle n'a pas ce temps là. Azala na pona ko bundela ba ndeko ne ba comédien Belleville wana. Alinga toujours bonheur ba ndeko na ye. Mais ba ndeko na ye ba linga été. Mais fais attention, tu as mon poison, tu le poison, tu à travers Chérika pour ça les lignes, pour m'aimer wapi. Et ma Belleville wapi. Ya. Ata biso moto to linga ngote parce que si la ou kaza peut comédien le ko la biso, avait pas comédien la biso. Jamais toko linga liwana ye jamais te sepela liwa muninga po biso mo motema na tseza la bonté beva na motema wana te alors que tu continue ba buzo bana bino ya ye mtavanda la batute akenda ba matanga batute siko poison c'est que za ka bino entourage balobi ke bana bato zo vanda na bango entourage na ende bakoki osala likama si réellement za poison parce que to équipe za nango bongote donc ce ka za nango c'est qu'entourage botala ba Teresia bato no sa zakana ba ishoko ko bato no sa ba pembe na ye botuna bango bango nde bakoyeba baza mieux placé à koyeba pour ce patin l'équipe na nzela Karine la Chérika bango nde baza mieux placé la femme botika beve vanda na tiki bino